Esengo ya kokuta na bino lisusu bino bat bonandaka biso na www.congolokolenews.com. Congo Lokole lelo eza awa na commune na Kalamu, précisément na Yolo Nord. Kokuta na nande ko papa to ebite sokaza nani et on a ok kopesa mbote na tuna ye mbote papa. Mbote maman Mariama. Ce qui moi ezali okoko se présenter pour ezamba la liboso na site na biso Congo Lokole to yambayo na bandeko o baza na diaspora bazotuna biso mingi bazolinga baye bayo soki yoza nani bazotuna biso mingi est-ce que boko koleka na yolo te kotuna mwana ya papa evoloko yango lelo toye kotuna yo c'est tonton Lai mwana evolo joker lege shulai yana minata mina kitaya yana goga Nancy Evoloko, papa na merveille Evoloko. Voilà donc on a eu la disposition de la question. Voilà. Merci papa, toye panayo kosola mwa muke. Na banzi na mona kope oleka na betando na biso ya mike koyemba banzembo ya kitoko ndeti papa na biso abandai koyemba. Bon ndingo bandeki ba koyemba na ça fait combien de temps ndingo bandi koyemba? Bon carrière nanga na bandi nga ndé bandi so bandaka carrière na carrière na bandi carrière nanga na quartier nanga to jomba ko biso na Dallas tout na Yolo. Donc ici c'est Dallas. Donc ici c'est Yolo donc c'est depuis 1974 que tu vas bien Yolo Dallas. Donc na banda musique nanga ndé bana nyoso bandaka après na rokota academia toke poto to sali ba tourner na poto toke partout to beti na poto to ozonga toke kora na kora toke na 4 toke na ngai modogo Sam Chintu na somono toke na kora malheureusement to jouer ka prité mais toke ba nominé na kora 2001 et puis après to ko ya Kisasa poto to tara poto to sara Viagra album Viagra ba to yo album Viagra ba yebi ba musani to sala la carte ba grand boulot tout ça dans ta Viagra et puis tant que ça te resala 4 kandala après 4 kandala te resala tout ça que single moko et après ndenge ba no so ba académie ndenge zo ki moko koso simba qui vraiment le sous-souté biso to ba la misala l'académie tant mutu et problème ba wagon et resala nous avons un boulot. Mais les cas qui n'ont bien, tous ça qui n'ont bien, donc tout ça peut bien. Tu le long va venir bisson, va venir le roi Sam Chintu. C'est mon grand frère, tous aranaï Ernest tout sur un extra ça tous aranaï. Na pesi bimbo te belé pesa zali, na pesi mama futa quand mbo te belé et puis na pesi maniki. Moi c'est à Sam Chintu. Na pesi matina pe moi ça va venir à Modogo. Na pesi ba mbo te belé pesa zali, famille te rombo manapoto. Na pesi ba mbo te belé donc tous ça qui n'ont bien et puis na côté quartier latin à côté quartier latin en 2003 je crois tout ça va tourner tout ça de tourner na vie Kofi avec mon pao toqué naé ba Burkina Faso ba Côte d'Ivoire et puis to rozonga et puis ndenge makambwa musique ndenge salaka ba jalousie ndenge salaka nango la musique na ko quitter quartier latin sauf que na ça qui na album té tout ça ngi va tourner. Et après, on a reçu l'orchestre de Bel Air International, on a toujours évolué. Voilà, toujours évolué, on a Bel Air International. Voilà. Est-ce que Bel Air, Bando Banda qui Bel Air et Salimbo la Boni? Bon, ça fait moi toujours déjà 10 ans. Parce que on a créé groupe, on a trop jeune. Parce que quand on a créé groupe, on a Bel Air, orchestre, on a Bel Air, on a Guy Penate, on a Serwan, on a groupe à Serwan, on a Guy Moller. Donc Guy Moller, c'est quoi tant longue Victoria, dans Kabwani. Il y a un orchestre, Dream Team, après hier, on a l'orchestre. On a rencontré Guy Moller, dans celle qui orchestre et puis la jeune en tout cas si on a la bonne mémoire tu arrives vraiment dans l'orchestre Guy Moller après je crois on a parmi tout attention Miami ça qui orchestre après voilà
Non. Si quoi bando bandi ko ça orchestre no Bel Air. Combien d'albums déjà sur Sali au monde qui cartonnait vraiment ma casse. Bon, jusque-là, la salle pendant l'album, moni toujours confronté dans la situation, de traverser une situation très difficile. Nanga pendant la salle pendant l'album, parce que na coutani pendant la chance de producteur, moi pendant que soit pendant que l'album nanga, abnanga tonton là bon, tout ça l'album. Tout ça l'album que tout ça pendant l'album qu'elle est bima, tu vois. Non, on a coûté la chance on a présenté, mais la salle ba single nanga, la salle avec ba dans la salle qui l'album la salle qui single nanga moi il y a la salle nze moi il y a Fogitoro et puis na la semaine na cinquième single moko et après on a aussi tourné dans son album tout ça l'album dans Èvre donc on a le premier album dans tu vois mais ouais les bossos ça single toujours voyager de beta par na single wana koko yemba ta mwa mukeka kato ba single ngo ezepo nga ebi nanga ngote bon le roi il peut beaucoup ça dans côté peu moi avant côté moi bon pour musicien sur retourner ba 15 fois ba musicien à ça la nini donc le roi peut quoi il bien on a monté trouver ba bateau ba ça ba yebi ba nzembo wana na ça quand le roi ba semaine école ba yebi nzembo ya biso c'est jamais solo il se croyait plus malin que Kindolo lelo lendi activité makambo nyonso ebandie Bébé valo la muki azobule bisoto embeli lundi premier jour de la semaine utamoki le bandaye bongo na kate ba Kristo kuto bani mamokolo yango bayankende baloba kaka jour ampiaka ye mikole bandie za semaine lobi mardi za semaine lobi kuna mercredi za semaine simage za semaine vendredi préparation ya week-end ba musulman des jours à Juma samedi des jours à ba rencontre mokolo nzamba pe maka dimanche de soka ya semaine toute une semaine quoi de lundi dimanche je crois donc bato ya benzemo parce que après na bango temba nzembo semaine quoi dabana mokile banda les artistes ya yemba semaine quoi oh banda mokile banda mutu moko yemba pe semaine to yemba ka bolingo banini mo ngala biso nzembo bolingo bat bayemba ka bolingo ka yo ka ko oyembi semaine ya on pe na yo ki on pe ka lelo vraiment za kitoko mi bon ça banzembo ka ki bien singaka producteur moka bien so mutamona to rock 500 to misango ya banzemo parce que to confronter ba producteur pena bazate moni mokile on pe le comme na mbeli za na bato basa ba sangwa na bato baza na gwa bon to makambo ze belé makambo ba musique ko na mbeli donc so ko za na carte makambo wana te ba rozwa te so za na carte makambo wana te so mokile makambo komi moi ndenge mo kopé boy mais tu dis que tu dois confier dans Nzambe na biso tout ça mais là que bateau baza bien baza la bien wabi que na produit pour artiste ils peuvent venir hein. C'est quoi pour l'album Oasika Ozasko na studio bon ba koko so nini ozo kuta nango po bimisa ngo bien ozana na maki ou bien quand ils na studio ozo kena malembe bien deni ngaza na maki te nga beta na ngai hein donnez-moi toto beta na matadi awa toto ki kanda to no beta na matadi to beta le 14 février awa après to matadi to beti na matadi na kikanda to zongi kin obinga la première artiste na beta na bolobo to monsieur ebité hein na mboka grand-père na bien na mbona bolobo penza bolobo lolo zara eza bandundu la beta la mboka ba papa na bozi ana na pena pesi ba félicitation na yena ndenga to ba to premier bango ba lauréat de l'année ba prix national il y a prix des arts donc ba nominé bango ba félicitation na grand-père hein. Donc na beta na bolobo bana Congo zala Congo artiste liboso beta na bolobo zangai donc bana bolobo ba tutu ba habitant ya bolobo bazana poto par-ci par-là et c'est vraiment beau te belé pour yamba nga pe bien les gars bien donc on a peut la mingi te peut toujours que ne peut Lubumbashi on va tourner kaka donc ba kolezi ba belé to zana ki moler imba on va zo inviter nga na moi tourner en gros mais tous dans studio pas Vezola na RTNC tout ça là je crois dans ça qui des clips il y a Claudia Sassou na nzemo ya Pichu Wanzila Wapicom tout ça qui clip na moko je crois toujours lancé Malembe titre ça la sortie officielle album mon surtout que na so Malembe mangote mais camper la moto tenir ndeti wa Aurélie Kabesa la parole ba Aurélie Kabesa moi c'est qui toque alors là il va boire ngai tenga na boire que Aurélie Kabesa
nabwaki ba Sylvie Wayengo basi kitoko ya Paris bamami Punga ba Ida Amba ba Bibiche Loboko ba mama Arc-en-Ciel ba pesi ba mbote belé ba César Loboko bon mwana bango yo boyo kutana kata Dallas tozaka ko baka wa faire quoi. Est-ce que vous comptez quand pour ce album na marché? Bon, ko compter bena nazo compter parce que tout ça là moi tant biso tant le barbolo compter quand la yera mbongo mbongo bena donc on ngosala musala bien. Il y a studio il y a de ça là écoutera déjà ba yonde koyemba eza déjà na makila déjà ndenge ezana koyemba eza ya makila ebani na papa ekiti na yo na basi pe bana oyo zobota koyemba pe eza ba na makila Monique tu annoncer de sortir l'album bientôt là parce que déjà tu annonces déjà ma clip tu es en plein tournage avec clip tout ça la clip il y a Davokia là vient à moi à Paris on vient à Davokia là n'a peut-être sur d'ailleurs sur hasard envie n'a évité mais bandara to solo na yo en album na manzi mon bon vers pesa qui monte segenda dans petit gala bon tu éviter sur d'ailleurs vaisseau yogi benga tati au benga ta bon tu bata sur nous en vie kaka tu bata aux en vie c'est un signe de vie bana moto na bala bato bana basana on a misi bana musique na misi bana musique ba droit ndeti mwana nini mwana wa déplique le déplique wa ça la fierté na ngai donc aza petit aza uti na bongo na ngai déplique ana mwana nga utapa na nga aza mo ebele mais aza na moto na ye aza déplique petit na nga le passe le groupe na ye c'est bien. Donc, ils ont la fierté. À part des plis qui m'ont souni, oyo so bimisi. Bon, on peut avoir 30 pena des plis, pena avoir lundi, pena avoir botti ma 6600, pena mais basé belé. Basé belé ou baouta pananga, ou bazo taper le lot, na ba orchestre monsieur sur le belé. Malgré au punga pena zana ba on a orchestre nanga, tout ça na ba tout ça na ba Calobas, tout ça na ba Rousseau, tout ça na ba Guilet esthétique, tout ça na pour te mettre chaque jeudi hein. Chaque jeudi te mettre des tchétchéri. Na Kasavuba chez Mère Zozo, tu bêtes chaque jeudi wana. Dimanche au nid. Chaque jeudi na Ernie, bobé ta journée mobimba bien na journée Ernie. Non, tu bandara robot ta musique communale, comme robot tonné. Tu bêtes chaque jeudi à partir de 19h. On a président Kamabayaka, Eric Mbuta, tu rappelles dans crème péné à Congo quoi, Batombong avec ça bazala wana. Donc, tu as un tu bêtes dans la musique, mais dimanche, eux, ils ont exceptionnel, tu bêtes à bon les 13, ils ont chez Mère Zozo, à moins qu'il y ait un prévu, moi, ça la maté. Donc, dimanche, tu as on est chéri, à partir il y a 15h, 16h, après un match à finale, malgré les Brésiliens, tu décevoir Bisso. Bon, la Brésilien, mais tu le gars, c'est un bon, tu as la passe en haut, mais dimanche, tu as on est chéri pendant qu'on bête après finale, il y a. Ou avant, pour le final, il y a la Coupe du Monde. Ce qu'on album, yo bimisa, sika, dans le studio, est vrai. Ce qu'on qui était, tous a déjà dans ma vision que nos album, tantôt là il faut bimisa, donc, maman le mot et cartonné fort. Pour les week-ends, aux makila koyemba. Dans l'album, non, et cartonné à jeter. Merci bon banze mona ngano soki to kwa soki gifogi Claudia Sassou ya ka Claudia Sassou motema ya papa epa na yo mama nataneli tango miso polele pona kozela zela kayo Claudia yu o Claudia Sassou nzemo lokola Pichu Wanzila Pichu moteme komi kilo moto ebetinga yawa maizinya nazali awa kokanisa mabenga nasali naluki na répertoire na monité yebisanga nayeba pozo sala bien te natuni bamina yo bayebite balaboni tokabona ngana ndimite Pichu pesanga ta raison oza nzembo nini nzembo lokola Davokia la yali Davokia ngana komi na suka nazali se kozela mokolo nini okoya mulanga mama akendaka bilanga basi bazongi mokolo nini okoya chasaka tabomina mateja mabosa na kanzela ya ndako kasi ebosani monoko ya ndako na ye mawa okinze mona Davokia na ngai nzambe okaka bakristo yokaka mpe bapaye bato moto mbala yoka kuna yoka mpe ngai matei nyonso tikeli mbanda Davokia
donc soki oyoka côté wana te soyoka mpe côté oyo so babiso likambo yoka awa apo oyoki mpe awa donc banzembo yango wana banzembo eza mo ebele banzembo eza ebele ebele donc eza ebele toza kokende na suka ya émission na biso so oza message ya suka opesa bafani oyo baza na libanda mboka. Bon, bafani nanga baza ebele surtout bamini nanga Facebook baza ebele baero bakiminga na mito donc baza ata moko oyo linga mingi napesi Manu Lufaka le grand producteur, le producteur de l'année. Manu Lufaka napesi mbote ebele place azali napesi mbote na mutu na ngai Irlande Gervais Katende nakata na Irlande napesi mbote ebele napesi vi papa na nga Chikito motema mama yema napesi bango mbote ebele napesi mbote na mwana ngai. Bon, na minute moi on a commis à Paris déjà Merveille Voloko bazoya vacances kuna bazoya vana ne kuna kwa na tini bon kuna et na pesi mama futa mbote belé na pesi Sylvie Wayengo na mami Punga bafan nanga nyonso tout et puis Aurélie Kabessa ba fanatique nanga nyonso ya poto ba Loris la Congolia na mboka ni bazali Paris. Loris la Congolia babinanga safa danger na restaurant danger à Paris et puis Blaise Musika Sika bambote belé passe aux alliés les grands accompagnateurs Blaise Musika Sika na Panama na pesi bambote belé na Londres na pesi Ginette Boula mbote belé na pesi Beya Ongela la Duchesse grande sœur na ngai na mbana Alain Boula na pesi bambote belé et puis na pesi petite sœur na ba petit na biso baza na Londres bambote belé. Et puis na Paris, maman Karine, yananga mwasi Karine et puis na Luanda, na pesi soko mo finu kwa Luanda, na pesi belé mbo mbo otala ngo pe na Luanda. Partout au monde entier. Ah voilà, donc na pesi même mukolo lokoyo, mukolo lokole. Guidil Bisengo. Ah Guidil Bisengo na pesi mona mwasi. Ah madame Guidil Bisengo. Na pesi mbote belé, donc oza tonton lai, chouchou de diva, tonton chéri. Appelle moi na yolo. Non, moi na yolo pe moi na Dallas moi na Dallas. Ah la pesi ba ve na ngai de bana yolo nyo surtout samba mute samba na ambassade na biso na Allemagne Marceau na Paris samba mute samba ve na ngai na pesi mbote belé pesi ozali na pesi Guy Belge binanga donc il a va faire. Merci papa. Na ko yebsa ndeko nanga moko aza na poto Picho Pacho asota likonko yepa grand producteur ceux qui moyen zalo pesa numéro to pesa numéro Picho Pacho asota likonko tonton life yeyo aluka producteur asona yebi ke yo kote ko produit musique au sakana te soko ko pesa bango numéro na ya nzela singa pour babenga. Bon, Pito Pacho asota likonko donc on a grand producteur le maire à lobby donc c'est que faut tout le monde n'a pas de sentir hein pour mieux se montrer on bien de sentir quoi même adresse mail nanga la repesa compétence tonton lai hotmail@hotmail.com .fr donc tonton lai même na Facebook monanga. Mais pour le numéro, il y a un numéro qui est yo parce que il y a numéro non mon qu'on a l'ingité que les candidats nanga comme suba bogo beta kati bien balinga ko eba ngote faut numéro non moko et les cas aux 3 chango 3 bon numéro nangai numéro orchestre o ba ko kwa o ba ko sabino ba benga ce qui aux ate ba besoin ta secrétaire bon et ça bien le numéro de Romezo 81 37 94 258 donc 081 37 94 258 waso babengi barozoa CG alino barozoa barozoa ye moni biso kaso pesi kumba faut ya yo pesa mapo et ça bien et ça faut pas mettre kati et ça bien ba tout sous ba mona ko kaka me bazana posa ba mona ba bengo ba kata mungongo na pesa ba ngo bien ce que mon que so pesi numéro non te que ça mabe mo ba ndo déranger o mariam de nini bosona tonton la tala ka so to mona vie na biso voloko tala ka ningiza. Bon merci à tout le pesa bon numéro 09 95 62 11 60 donc 09 95 62. Allez mais papa ni na omba oza posa David Olito benga ote. Bon là peut-être mon malé bozo bla bik 09 95
62 11 60 09 95 62 11 60 soit benga bazonga moko to sona bango ka ndenge zalaka mais la ligne bato benga bato serré ba sola bien la ligne te benga pour rien dire. Ce pour moi bete abiso moi le mois suka ya vient abiso voloko pour ça abiso bien poto kabwana. En tout cas l'invité de passer obligé bon otoro on est de bete là mbanga e bonga bazo toti kalibande ko ngana keu nana bomba ngai atana lilita mokolo na kozwa bayambanga pelokola yawe oya bayambanga lokola oh suzie bayambanga lokola yawe bolingo tala pinzoli nanga bolingo ekoti na moto se bawa nazwa mbongo wapi mama bolingo ebanda kitangwa lokosta lelo yo epesi malili na cerveau bolingo ebandaki na mayaka na kingo lelo yo kingo ekomi na bijou monge lokilo monge oya mama on appelle sur mbote be na Papi Monia PDG groupe Merveille moteur maman Dodo tous en avoir takina bato ba soutenir ngai président Kamba Eric Kimbuta le premier fils du gouverneur Eric Kimbuta na PC mbote belé pesa zali donc bato ba ngana bino moko lokole na PC no mbote belé na maman Gidil pesa zali PC mbote belé aux Dallas ici c'est Dallas depuis 1974 ah, ici c'est Dallas quoi. Rien à dire. Merci Tokomina Suka émission Nabiso na tonton live bimo le beau vivre en live comme on est dans live le peut vivre en live. Maman Mariam na bosani na pesa oncle na ngoni so pesa oncle. OK ça va bien ma casse. Lyon na pesa Gigi Moulele dans la Dali Monka awa asa yaki déjà patron leader tous en aye awa na à son invitation il y avait Nabiso Venabiso ah yo kaka donc on appelle Serge Moulele Mbote Belé Patrick Nkene maman Leki nanga Viviane Moulele Roger Moulele baza apika na Lyon kaka Roger Moulele baza na Paris na tonton Jean-Paul on est baza na Paris Blaise Moulele tonton Sadiko na Suisse na pesi Mbote Belé Sadiko Moulele puis na pesi Meta Bissau Meta yebika vrai chéri à Suisse na rata Genève donc aimé Zenita na pesi Mbote Belé aimé Zenita vrai chéri yebika malgré talaka batamo belé bon na pesi batonyo surtout balinga tonton là Mbote Belé venanga Edi Kilombo ah ouais dali mon carrière invitation Edi Kilombo na rata Kisasa Edi Kilombo dans la PC Mbote Belé pesa zali donc tous la kaka evre tango mokolo kobima je crois que ça va bien ça va propriété donc ça la peine so boyo ki banzembo vraiment oyo kapena banzembo ba melancap comme on va faire na question ba melancap donc ce qui se passe dans rien comme on va faire na question donc afimiko mona roi oh mona sa majesté afimiko zalama ele na la vie lelo yo afimiko basi lelo yo bakopa eleki malingi se bazwa kamingo maboya mabala kaka ba détournement na libala maninga Mariam ngala mobali olio yango ya nini oya ko tungisanga luka mosusu nazali engagé na chai kimpiatu et bon papa sur table on oyembi ya kinkese mene ya que molimo na epe malaki mia talaka ya papa sur table Nikolo to sepelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungoli misolelo tomoni bojo banyoso tosali baya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mona Kongo ya mosolo pembe ya nzoku Kongo ya bonya kasa ya mbila Kongo ya makasi kingo ya nkoi Kongo
Congo ne mboka Congo mboka ya bakoko voilà boyo kibino moko on a embi il y avait tablé na kin kese mena e bon ya ye moko ezandeni po mona kie koyemba na ye eza ya makila eza te ke oso ya ndeni te eza ya makila papa bandaki ye mona zui après et qui tapeti na bana e na pesi merci pas pour vos ministres yem tazu ba image o na pesi merci na Gidil Bisengo yem taza coach na biso na pesi merci na Patrick Nsala yende muta monter yango na pesi ba mbote belé et pas Christian 10 number 1 pour la unité Fleury Bali Combo sur place aux à Londres pour l'ambassadeur place aux na pesi ba mbote belé picho pacho asotali konko yo un grand producteur bana bango asotali konko picho pacho en tout cas pour te sentir taba héros quoi tout sentir bena que picho to bana moi héros moi western nino ba numéro yango na déjà to sentir donc bana Luanda to pesi maman Monique na Luanda maman Monique na Luanda ba obi na utaki Luanda na Bosanique na utaki obeta na Luanda na sagi emo na Luanda bana Luanda ba mote ba mbanga très bien ba bijou ba pesa ba bijou ba mbanga bien bijou masia Mbanga très bien à Luanda, bana Luanda, papa Ipoka Dima, Meje Kabinda, donc Dizamboka, Xavier Lopez, Narata Luanda, donc bana Luanda nous on appelle nous en botte belé, donc Pessinanga Jojo, Narata Luanda, tu as bien à veiller les grands joueurs, tu as jouer à Makassa Dallas, va veiller à Bazali, va tu taper dans l'équipe à Makassa MK, donc pas la veille va venir à Bisso, Moké, donc Max Moké. Donc va veiller Bazali ça Bazali donc jouer ma casse na yolo dans la bango donc au bana tout abeta bana yolo nyos abeta bal et puis présent Lambert au sango à soutenir biso makasi présent Lambert au sango la soutien yé sur le monde de beta moi trop na mango ils ont prévu à grâce mingi ya ba présent Lambert au sango présent na biso à soutenir ngai pe na makasi dans présent Lambert au sango na bosani yote et puis Pito Pacho Asotali Konko la biso bikolo babi mufinuku ya Norvège comment on nga pesa ba kombo mon ba mufinuku ya yolo technique kuba c'est moi sur le pesi sugoyo Picho Pancho Asotali Konko mufinuku ya Norvège donc mikolo yo bo mesanaye de mufinuku ya Norvège oyo za bongo tonton lai tonton chéri voilà ba mote belé ba biso belé ba vrai chéri ya Norvège basa ki toka Norvège mino yebi pesi mamote belé to na Maria moi c'est qui toka Congo te pesi mamote belé bana Londres bana Paris bana Lausanne bana Allemagne petit na ngai Mackenzie Karine Mackenzie petit na ngai boyebi Steve Mayamba masa na ngai Steve Mayamba c'était mai na pesi mamote belé et puis Yves Diansuka na rata Switzerland da Yves Diansuka li passe na ngai il passe donc na peso mbote belé peso zali ba mi na ngani sur Facebook boza ebele ba mbote belé so de mona na Facebook ba na peso mbote donc ba mbote belé ndenge zala kaka Mariam en tout cas merci à trop de bokani singa na lokole oza lokole le collé donc yebika lokole oza lokole quoi lokole news deux fois locolenews.com deux fois donc sur le kia wa soko za quoi ndenge zala kaka merci à trop. Merci papa. Merci to comme dans souka to mona na mbalasima na émission mususu na bosante Cliff Ndombe Nzuzi place Ozali na Danemark na pese mbote bino nyonso Christian Ndisu na pese su mbote belé Christian Sitele na pese mbote sikoza en Londres to kuta na mbalasima na reportage mususu merci.